Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà la famille, n'a tout partager quelque chose. Pour la bande de au batumbaka, biso nyos to yebito ataku toza na restaurant déjà na bandaku biso nyos to yebi ke to tumbaka. Nalina lobelo ko mon kwa bande ko kaka ko partager quelque chose. Eza makamba o te po biso ba congolais to mona nyonso ko finga ata mutu déjà ata mutu aopesa ka conseil ou bien azo partager quelque chose oyo kaka ko azo finga azo loba mabe bande ko nanga eza na constant moko na sala bande ko mususu batumbaka biloko omona alinga tumba bimiseli o abimisi etumbeli moko abimisi etumbeli moko boye na misu no moko ozomona ke etumbeli o vraiment eza salite mais mutu aotumbela ngo biloko oyo bato bakolia ti mutu ye moko otala etumbela obimisa otia biloko oyo azotumba mpo bato balia ata kutu toloba yango ke microbe ekufaka soki na 100 degré mais quand même il faut konika il faut konettoyer omona mutu abimisi etumbela eza salite atia yango kaka na moto bongo o ezwa nanu moto après akobanda otumba te bandeko ndeti oyo na bandida ya koni eza etumbeli na bandida ya konika après nalobi na partage na bitala eza daa nalakisa mpe je kona bavideo nanga so bozongi nalakisa koma na nikaka eza salite mais omona moto mosusu aobimisa etumbeli aotumbela bino etumbeli eza na etabo ekangama mafuta ya kala ekangama basalite ya kala mais atiango kaka na moto bongo mpona atumbela biloko te bandeko to changer soki oyebi ke okotumbela eloko ata microbe yango ekufaka na 100 degré namona yango mpa bato ebele même na bavideo totalaka na batiktok na bayoutube na bafacebook namona yango mpena moto azotumbela mais netumbeli moko oyo eza salite te eza biloko no d'abord yo moko okolia mpona sante na yo mpona sante ya libota na yo olingi otumba zwa temps ya konika voilà la famille ndeti etumbeli nanga oyo deya na niki etumbeli nanga oyo ya mokie oyo so nalobi ke nasali nango deja ba 5 ans yango oyo natumbaka nango kaka na makala moto andima te natumbaka yango na makala natumbaka yango na bakoni moto andima te mpo nazalaka chaque fois so nasisi kotumba nakoloba te ke ya chaque fois nasisi otumba nanika yango mbala moko non nakoza pe mosusu nasisi kotumba nazwi nanga ntan ya konika yango jour wana te mais avant nasalela yango lisusu nakonika yango na bombi uswati so namoni ke nasalelaki yango ata 2 jours eleki nazwi makasi nanikaka oyo deya nauti konika ekomi propre naniki yango deja fo nalekisa susu savon na linuka normal nalakisa naolakisa bino susu sikoyo eloko nga nasalela biloko eza ebele okosalela libende ya makasi na vim uswati okosalela libende mpe ya makasi na pink staff biloko eza ebele sikoyo naolakisa bino oyo nga naosalela voilà la famille de manda oloba okosalela oyo pink staff oyo okosalela pink staff oyo na libenda makasi ou bien okosalela crème oyo babengaka ya vim na oyo na libenda makasi mpona konika yango etela bien mais lelo nga nasaleli oyo babiloko ezalaka nango cher te yango ndeti oyo eza pake ya 10 ezala nango mosu ba 2 livre ba 1 livre na ozwa boye oyo eza deja na produit nango na kati nde yango nango nike babiloko nango nasalela yango etikali kaka so nasaleli oyo etikali 4 ça veut dire ke nasalelaka yango deja voilà eza babiloko moya ya moins cher soko osumbi na yo ogarde ozosalelaka voilà la famille c'est juste mpona kopartage ndeti libende oyo ya barbecue oyo ya tono oyo eza susu eloko ya kosalela te ndenge esi ekomi couleur oyo boye il faut kobwaka esi ebebi couleur mabe eza biloko mosusu tokomona kaka babarbecue banini mais tozomilukela baproblème na basante na biso parce que tozoyeba koma ya kozwa soin ya biloko nga ata libende oyo bandeko ata libende oyo ya barbecue oyo soki eza na on etat ya bien avant nasalela
nazwaka natia yango nanu moto etumbi yango nanu ekitisi bamafuta wana tosalelaka. Après naye kozwa tio ya mai na opompe na linyuka ya savon na lekisi o soit okozwa pe brosse ba brosse oyo to okoki kozwa même ba brosse makasi batekaka même brosse ou soit chiba nini nga un monde asalaka ramassette osombi ramassette mais osalaka côté ya brosse wana uniquement pour na konikela babiloko o tie savon o frotter wana déjà sore wana déjà ochaki nini na olibende na ona moto etumbi ebimisi mafuta après ozwi brosse wana otie savon oniki ale oyo kozwa tio opompe mai opompe salite wana ekiti olia kozwa ka boye efandi déjà boye erouillé boye omoni eloko eza deja ya korouye boye mutu ozwa kaka pelisi moto wana emati ale ayo kozwa biloko atie te bandeko. Il faut toningi biloko ya barbecue mais tozwaka pe soin ya bamabende na biso pona santé na biso. Merci beaucoup bandeko na onika après na oya kolakisa bino na onika ngo ensemble na bino te po ezwa mwa temps so na sisi konika tomoni etat nango ndenge ezali voilà. Soki na niki na silisi na lakisa bino ndenge ekomi. Merci beaucoup. Voilà la famille. Sikoyo na silisi konika libende nanga. Voilà, bolimbi te moye ya makasi image na sisi konika bomoni ndenge ekomi bien, ekomi propre. Boye ata na bimisi na otumba eloko. Est-ce que esisa moto apeti te ya moke ya mwana ya monene yango? Est-ce que esisa moto apeti? Non. Moto mosusu abimisi ka libende ya pamba ata ozali na nzala atie biloko abandi otumba ekimisi yo na apeti mbamo parce que ozomona oloba eloko yango eza salite boye baotumbela yango déjà biloko omona kaka na biloko ata biloko ezali nango bien mais okoma omona kaka na biloko yango baotumbela na kati eloko yango ndeti mpe biloko yango eza salite kaka parce que eloko bazosalela eza propre te omoni eteli bien eteli propre. Nasaleli pink staff te na opasi nanga nasaleli oyo te nasaleli pe libende oyo ya makasi te nasaleli juste oyo nasaleli nango mibale parce que nasaleli nango mibale mpona etumbeli oyo ya monene eza monene etumbeli eza monene yango nasaleli mibale. Voilà yango babiloko ya konikela bamabende na biso babarbecue mpo ezalaka propre eza nango ebele. Ozwi temps na yo nga nazwaka temps soki ezwanga 30 minutes na osala 30 minutes. Des fois tozalaka mpona osala obongisa suki ezwa 1 heure de temps mpo otia maquillage moto mosusu ya mosusu ekozwa ye 50 minutes moto mosusu ezwa ye 1 heure moto mosusu ezwa ye 1 heure na ndambo mais aozala toujours na patience ya kosala parce que ana besoin maquillage nebima bien. Bongo eloko oyo ekotaka na nzoto biloko toolambela toolia ekota na nzoto na biso mpona basante na biso so ezwa 30 minutes ozwi 30 minutes ososo omoni jour osisi kotumba wana oza na temps te okotika yango jour mosusu ntango omonake non oza vraiment na mwa temps na yo ozwi temps na yo mpona konika libende. Voilà la famille eloko nazalaki nango mpona opartage na bino yango wana. Merci.